Dans le sens que au moins il y a un monisco tozongi souti makambo a bombe. OK. Vous comprenez? Les gens jeunes sont attendus chic. Maebo boulot ezate mona ya pe pampa pa komiale. Ngana yebe belé. Batu nsu ba okanga ba OK bakanya mwa c'est ba innocent. Misus pour mona bo finge muta bombe na nzela. Mais aza mwana moko intellectuel na façon moko terrible. Bombe na utana no. L'homme prudent voit le mal de loin. Ah Seigneur. Omoni babiloko yo. Tolo ba ngo pena soumingite. Parce que même ba pays étranger, ba ebike biso jeunesse César okufa. L'homme prudent voit le mal de loin. Et ça ba vie mususu ba kubi maka député. Akubi akaka maman na député. Si akufi peka ki député. L'homme prudent voit le mal de loin. Bon, c'est des jeunesse. Ah, OK. Bon, c'est des jeunesse. Même attention qu'il y a un parlement. So, tali ya kutanga. Muke olobi bien que non bako bazo c'est des jeunesse. Jeunesse en moi mi pesa na bombe. So muta bomba comme député. Mais pourquoi y en a qui bombe ana? Yo ba cause. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Voilà, fidèle internaute. Mbote na bino nyonso partout bozwami partout dans le monde bandiko balandi tolobe la vie officielle. Merci pour la confiance, pour la fidélité et puis disponibilité à temps pesa biso toujours na tolobe la vie et yango ndesa la force na biso bambote na bino nyonso bozwami. Merci na mon papa papi Gen tolobe la vie ceinture noire na idéologie. Ouais, ndeza la 12e dame na esprit. Donc ezandi ndengwana talara moi no format donc incontestable donc ndenge ezalaka toujours lelo tozobeta lisolo ya jeunesse na ndeko nango toza pembeni parce que jeunesse ndenge ezotambola ba réalité to banda kotalisaka bino yango toujours na émission o toza quelque part nde bomo na biso boye ndenge comme d'habitude toujours na pesi mbote na mon vieux fondro var ba komesana ba mbote na yo mon vieux initiative wana vraiment ya développement njili et qui indépendant liboso bandeko bo soutenir ye pour ça la bien na pesi sumbote na Ladi Bisala l'entrepreneur Ladi Bisala l'entrepreneur bambote na yo Washington 4 fois prêtre les grands pays et pourquoi pas na Pinochet Agostino papa social bambote na bino nyoso yangwana. Voilà ndeko rien boni. Oui, Kimia Nangolo Nzambe, Nzamba Zobate. C'est présenté na bingo Rigen Kombo na Kombo na ngai o cholo bana kaka Rigen R6 papa 600 parce que na pas artiste comédien. Donc non propre na ngai Rigen ya Lisambe quoi. Hein, Rigen ya Lisambe. Même moral toujours et puis mpavala. Mpavala pena donc il doit autant comme na fona suko faut mpavala. Rigen ya Lisambe mpavala. Mpavala parce que na za mutu akoloba ponzambe oui na loba nanga parce que sono loba te seke na mutu akufa ngam na dai chute donc tala kaka ngile boy donc même moral donc faut na loba ya omwe na bina pavala banini mbona ko lobi am pavala na pavala la se lobi za langi bon pavala sono mne sur langi wana comprendre eroza yo aux étrangers tenena tuna peut-être wakano Brazzavillois te nandenga mabete parce que mpavala air des jours mpavala c'est mutu ala za mpavala. Vous comprenez? Voilà. Il y a des mpavala, ils ont mutu msoza mpavala masala a rien. A loba trop. Msuna ko sela bino boya lo ba député msuba ya. Ba mpavala. Na ko zwila bino na ko buka boye mais era zwikaka. Zembe tout. Ba député mpavala pe bazami na ko expliquer biso. Oh, bazali ko ba député mpavala bazali. Donc c'est aloba trop donc mutu moko loba sans projet. Donc loba na ekaka. Bino ya lempi ba mama. Na ba mère batu musuku to mona mère koko maye kaka wana. Ba lempi pena do na façon mo ba peseka voix. Qui mardo na monastère. Ils a passé. Voilà, merci Patrick Landou depuis les États-Unis, mon ami de tous les temps de Max Mayas, bambote na bino yangwana tozala masolo eza tozana Rigen ya Lisambe mpavala. C'est-à-dire mpavala ya lobi l'article loba. Bomo tozana tolobi la vie ne bomo na boy to na tolobi la vie. Alors toi na tolobi la vie nalinga mingi to beta vraiment les solos concernant jeunesse. OK. Pour na yo za jeune, osomona avenir à jeunesse ezandeni. Ah Seigneur. Omoni babiloko yo.
tokolo bango pena sumingite parce que même ba pays étranger ba ebike biso jeunesse eza ko kufa toza ko daye et puis biso mo lisuto aba toro tozwaka ba face na biso to tekaka ngo na ba TV bato ebele bazo télécharger ba mboka ebele zo mona e bo mona so botala e Congo e tikela donc a biso mo pe suto oboma su mboka to oboma na ndenge nini na façon que to lobi que jeunesse à Congo omoni jeunesse à Congo lelo ndeko nangeza ya kokufa yo yebi jeunesse eza ko daye na façon moko donc na habité yo mo na pese exemple na biti kutu ba pays ya libanda ba yebi ke biso jeunesse eza ya kokufa par exemple koza na zongi na place par exemple koza na jeune so la bombe par exemple pour jeunesse ça ya ko daye pour bombe na to za compte jeunesse ndenge eza ya kokufa surtout bombe donc on met la bombe era tikalo ya piquer ale ka yo mo ra congolais ozu sous filmer allez-y ba ko na réseaux sociaux pan est-ce que to think ça comment to think ça est-ce que ba mboka na libanda ba oseka biso to ba oseka biso te donc ba ta wem jeune donc jeunesse na biso za pena ya ko pakata mbango soki lelo to tamboli omoni il ba omoni oyebi RDC bien oyebi mboka na biso bien ezala ba vie mususu ba kubi maka député akubi akaka mama na député si akufi peka ki député bo ba jeune wana bo akubi aza député wabinaka mtu ampavala donc dans le sens que bon c'est des jeunesse ah OK bon c'est des jeunesse même attention qui na parlement wana so tali ya kotanga muke olobi bien que no bako bazo c'est jeunesse jeunesse en moi mi pesa na bombe so mutu abomba ko ma député ndi mais po yana ki bombe ana yo ba cause ezani ba cause ezebele parce que jeunesse eza ko kufa na makambo ebele au moins ndena abwe makambo so ewo pianga kanda ba yo lukisanga elo na banga parce que makambo ko lobe belé la jeunesse ezali bien sûr po mboka na biso etala wana te osaka moi lika wolo baka moi lo mo bomona kake pa bako mo file yo bako mo landela penza ke tolo ba makambo mo boye et à laisser bato soki ezokisio peut-être oza muto pe ozo boma jeunesse toujours ça na biso analyse c'est ça aza jeune tout le bana phénomène ngo zolo bana bombe jeune a de bombe suginde na di papa jeunesse na biso za ya kokufa premièrement na biso ba jeune ba père na biso akala o ba vandi leo na ba parlement bango batanga moi bien mais biso te hôtel bo jeune pena sisi Chicardo mais abimisika moi cabine nchiki ponga na mpavala o comprendre jeune pena sisi Chicardo o mona pena bo 20 na Quintardo ateka moi cabine wana oteka unité talajar cadre business bien sûr bon ce ko ba société o ezali o ezazaza o ba papo ba kanga manelo ni ezangi ba jeune ba aussi ça ba classe ba kene ba remplacer wana elo ni ezang et puis banchiki na biso pe ezana malonga te. Est-ce que vous m'avez dit que donc biso na jeunesse tout ça so ka kodai tout ça kodai na façon moko terrible poko tanga pebo oko tanga no be bien te no be bien te o mona mabe moko po mona nchika malonga te professeur a pesa mona cours ye moka tebuki donc mialongo o mona mo betine kara siko jeunesse ko jeunesse eza oyebi makambo yo to na malé to faire comprendre bato c'est tout ba diaspora mingi batala biso partout dans le monde olobi que no professeur azo enseigner bana miardo to sota ba pointer to kinda vraiment na logique donc tant professeur tant sa bana miardo ça dit elo te na poche nzala OK donc a futa mabiente OK donc la plupart na comment on a bateau mi ba na université on a ba car net ba simba ni ndeti moi aza na place moko boye pampa ningi mpungu omoni wana mapo so comprendre Congo na biso professeur à université ba un salaire bien par rapport à ba prof ba tensa ba na ndo tanga otangani nando tanga ba kombo tetika no ba te nena loba omoni par rapport mona professeur otangisa bana obala tara bleu blanc ozozwa bato yo loba 80 000 francs mais par rapport ba bana ba université matoko oui bato yo au moins na université ba professeur o moni ke azana moi car c'est que branchement à cause à part ça qui professeur na men
Bon autant déjà moi salaire moi liko. Yandene. Yango moni makambo, yango moni makambo se obetsa watu libaku. Omona succès jeunesse eza ko bandana kuna na likolo. Nde ba bomi lisusu bientôt tebuki to tengami na façon terrible. Vous comprenez? Donc c'est ça. Ce qu'on a landu bien sûr nazo moi simamuke zo kitukuna. Si nazongi simamuke. Donc c'est-à-dire olobi que jeunesse azana bazo do PC plasté. PC plasté dans le sens que omoni yango moni sko to zongi souti makambo a bombe. OK. Vous comprenez? Les gens jeunes nous sont attendus chic maebo boulot ezate mona ya pe pampa pa komiale ngana yebe belé batu nsu ba okanga ba OK bakanya mwa cesse ba innocent misusu po mona bo finge muta bombe na nzela mais aza mwana moko intellectuel na façon moko terrible bombe ne utana no wapi bombe kasi toyoka kezaka ba bilo mwa mituka ba créer ba naté sona na créer bombe na pesa idée wana. Pourquoi jeunesse kande concentre ngo mingi ke? Parce que jeune era otala ke eloko ko sala yate distraction exacte ata place moko exacte ka telemaka ata place moko exacte ka zwaka mwa mukie omoni tala nzamba sala mutu nde batu musu balobake teka ata mai non ndeti nga forme na bo ata mpia kono koma nga porteur te non teka mai te vous menez ça qui recevoir. Il n'y a pas de sous métier. Oh, il n'y a pas de sous métier. Tala, na mona bien sûr, Moussa Bouzou Béarate. Moi, tout ça, le moment où le Moussa plutôt l'axaka, bon, on ne met pas au gogo la biso. Moi, on a vu faux en agondi, ma faute, na point que, copo non sala moté. Copo na vie nanga ekosimba te. Poto au sala. Hein? C'est poto au sala. O comprendre poto na awa, kuneza libanda. Te na moi ba réalité. Au moni Congo to luka. Tozo kima wa misala misu par exemple ndet na poto non sala ngopone parce que Congo to kemba makasa na kuta na kuno o teka chasser mais o zo mo l'arabie. OK. O ko parce que tala awa o teka misu maya ba 50 moi $50 francs. Si o 50 francs wana o tala pe bona kundulu pe wana moi de bana. Mo mona diplômé licencié. Ana moi de bana. Siko pour jeune balingo bota trop. Kasi distraction zatin nyoso to na succès jeunesse yo aso ba kopa bien zaki mundela bota kanda munampo batamboka na bango ya ka bien. OK. Mboka na bango ya ka bien ba na ba norme na bango biso mboka na biso taningezala na ninga mabete mboka na biso mnato donc surtout ce que na politique na biso ya mboka o distraction ya trop bon mbrier ba jeune bato ba likolo ba mona ba otenga mabo biso ba jeune skoto sani. Yango moni jeunesse na biso zo kende kaka boye pula to e bana sens te to OK donc licencié yeyo akutani na diplôme donc dozaka boye wa donc au moins donc na mona ndeti Congo to bela so mitu pasi bon voilà bozo landa biso na tolo bela vie bo s'abonner ming kaka ndezala c'est votre humble serviteur Zoé Matoko le sénateur à vie de la presse toujours pena rozala kaka yo na occupé ote alors phénomène bombé kanga na telemiwana lelo soki tozo tambola na banzela tozo mona eloko ko baby sa jeune eza moins cher par rapport ya biloko abi pour ce total par exemple les cahiers na bombé boné ba prix na oteza combien ngape na e barate mais pour mona mutu mozo melango boye pour na dire que quit il faut bato bacha quit ba bato ya likolo pe quit et tala 40 bien mais sûr bombé pourquoi bato ba ko concentrer lo bongo ezo baby sa mito bato bon eza yango moni nyonso no lo baka conjoncture ya mboka na biso jeunesse eza ya kokufa makasi yango mona pesi ba point moko combien bière ezaka si je me trompe pas malgré na kana soulard te nga mela mingi 20 tout consort donc mais bière était que na mona congolais ba place musu mona Congo pardon bo excuser nga na mona Congo po biso na Congo priaka donc oboni lo bo masuko priaka na mo côté musu bi Tirbo par exemple mais place musu que Tirbo 1500 Ogobi mana couloir mo boye. Et on peka moi terrasse moi Tirbo 1800. Donc prix fixe est raté. Voilà. Place muso que Tirbo 2000. 3000 p. Donc prix fixe na Congo ezate que loko eza. Donc Tirbo eza partout chaque maximum 2000 francs. Et lo mo boye eza 500 francs. To mona ba soupe na tolo na banzela batu ba tekaka. Siko mona muto me la soupe na tolo à 500 mais les Tirbo eza 2000 francs même to mele lo à 500 kuti ya makasi ko le mtamele lo ya 2000 francs.
kasi yango moni babilo musuto lobaka même omoni makambo nyonso yango moni na biso ke Congo ya biso eza ya kokufa po so talibe bato ba osa biloko la ba étranger peut-être bango mo ba mela yango te siko batela biso omoni ba wana ya ba poison retardé to miye ba te yango moni so melango bato ba préférer yango so ekotika na mutu tema jeunesse na so ku felo ko sala ya nango te vomena bwaka na ngasuku na tolo so la odai teka biso ko mo signer liwa o meli ba biloko na mo ama balobi na so na dai na ngai ngam dali boso na ku o comprendre bon. Donc eza bon eza phénomène bon omoni ba biloko wana ba lexango ba alcool ebele omona mwelo mobo ya mukebo omona voltage nango ya alcool 18%. Mais le moins mouki. C'est ça. Et puis on mélange 4 et 5. Oui, et puis le ko ma génère au mélia on kolia et si ça appétit au lia. Et si ça appétit au lia surtout masango ba benga splendeur. So nazaki na bouteille ngwana ngena l'accent. Or que babiloko wana somboka na biso za ki bien. Ba jeune ba ko mela biloko wana te. Atape ba jeune te ba papa misusu pe. Tout le monde na ba papa misusu ba vanda ba o melango. Parce que mboka na biso za ko tengama. Eza ya kotengama fallait biso to sunga ba père na biso ba père ba tangisi biso mais tellement mboka eza ngwa kotengama biso to sunga su ba père to mona père boulé si la père so comme nyoko mapona bino o mona père raisonnement akomo mela pe soupu na tolo alandi ne jeune pas bunga ka mwa rumba mwana kutukuna o père mo ba misubila donc c'est ça ezaka nyonso omoni Congo eza passe elo non senga Congo non senga te ke o papa na biso Chilombo Fachi Beton na loba ke papa bongisa mboka non to senga nde na nzambe asunga biso nzambe si asunga o bo biso mo si to comprendre makambo te to ko nzambe ne nzambe si asunga sala nyonso apesa biso nyonso o atango de nzambe apesa o makasi asa asuni te to yika pena mpiko na mabondeli makasi nzamba lingane biso mais makambo Congo eza pasi yaya voilà Congo eza pasi ko comprendre ta biso netinga bona artiste aux artistes on peut artiste comédien ko tapera dossier on sala aux artistes comédiens oui na artiste comédien na cameraman et puis na bunda réel surtout quand ngeza ngo iné au moins na Congo peso au moins ngande na bo tellement so ngape na ngana koma na mama ba bombe so kebite chance na zaka vigilant na zaka nde vigilant kuti na weza nini sani mtu donc kuti na ngeza ka koza salite koza salito komi nkubuka donc mafuta donc on beta kilote mobe obimi na ngwa ozala kilote mobeti na obe tout ville kilote toboka donc o mwa lokolo la ti bon moi oui biso suna na zaka na studio ya massa na ngamo bo force wana bandal ba petit mo bana na ba kozala na ba âge ba 15 ans ba ya 3 ba ko tole na biso ba sengi na monka mo ba petit mo miki ba sengi nzala ngapi ni mo mkina na pesi skoyo niveau esengeli yango donc ngatema na pesa ki masa mswaza ki apesi mokolo wa pesa kite mais tokosa ko senga nzambe onde do senga nzambe tokosa donc mutu pena depuis tikala ki azo senga ni we comme pesa na kanda lelo kompati baba ta bombe donc c'est-à-dire gouvernement na biso to luka vraiment kozwa solution na tozwa décision na mambo musupo tozwa lango solution et puis baza pe bato ba prière voilà et si gouvernement moko lobaki toki ko tika ngote ba konzina biso mingi la plupart surtout to ba mingi depuis bazala ba député bozaka ba député to boza ba député ya libela botika la ba député ou soit comment faut changement zala tant on sali moi 5 ans et koki otikeli jeunesse tona ba jeune belé tona ba massa o baza ba docteur baza ba boy o ba ko sala pe place on ba travailler pe tokolo ba pe plus mieux mais par rapport au travail pe mieux na ba idée na bino place suki moké et bango ba bandi les surtout ba sala ba téléphone za ba kokote ba jeune ba sa ba mituka ba caméra ou ba micro eza ba jeune ba na métier et pourquoi pas bino ba tata mikolo boy tango omoni ki na travail moi dire kende na mboka libanda kende ko yekola
tanga attendez basala ta téléphone auto télécommande oyo sali entreprise ou engager ba jeune babandi ko sala mais tant bolinka ko nganza makaka wana na assemblée nationale na kuna na parlement siko yango tozo mona ba do ba jeune té et puis ka ba jeune wana bango ba tongela bango ba ndako ba maçon na bango mais au moins on peut foot lima B OK R oui que ba jeune musu pona musu jeune wana yekolene ki maçon na aza maçon mais faut les lango so za ba mboka musu ke jeune moi tonga ba palembo bebo senti kaza très à l'aise mais lelo ba maçon lelo comment musu muta maçon mais musu sala ki receveur musu maçon mais musu landela parce que au moins esprit sur bongo on se créer ndeni OK mutu faut un objectif faut que R non ça cop nanga bo faut na zaga maçon na multiplier ndeni OK cop ba futa bango bien te ba ça boulot na moi na ba état moi ya bien te ba condition moi ya bien te donc ya moni jeunesse na biso eza ya kokufa même biso ba artiste ngana artiste o comprendre ngana artiste mais biso ba artiste be to kemba to ebite soko artiste ba cacher ba tournage non ba cacher ba pesa bino ba cacher ba tournage et comment ta bilongi et puis na yo comprendre que comment na ba moto o moto ndé ba moto ndé tinga bona na kisite na kisite na za na kiskas basé belé tanga na siba kumata de te za na importance ya otanga bango pono no matsa bango kiteti ponga na artiste ngana mona mutaleki ngate mais ya on na lobango o moni ngande na bwe na ka fier na nga et puis so tselinga o moni mutaloba bwe c'est ka sir na respecta ande ba vie o comprendre mais na travail pena boy na travail pena boy ngana papa si sa voiture sa monter lo sa ko ikinyo ambari yako ngana yela ki bon na compte sa jeunesse faut na sepela na sepeli sa pe ba jeunesse eza mwana bango c'est ça surtout moi ya basi mama Congo RK voilà RK mavudila mère de mère weza mwana bino donc merci vraiment papa Marcel Lili Marcel Uzayadio bo s'abonner pe kuna Marcel c'est ça na sepeli ça jeunesse moi muke c'est moi papa si sa voiture sa monter Timata ngoya bande konangai yango moni na robaki phénomène bombe ezo salisa batu biloko moko inutile par de neya objet indirect dans le sens soki mutameri bombe ekomisa keri moko bisalela mwanja moko ruka asala bisara sara comme nkubuka eri mo atikari mo esprit tindie eza na jeune moko boya meraki bombe avandi yeba omera bomba 18h ovai na nganda ti 19h 20h 21h petia bimi bombe tindi yake yiba tara bombe ayebe webi bata bombe bakana chance ayebe kokuta ndaku porere ndaku ba voisin yembara moko ya koti na rimemia pena nuance abandi koyiba alongoli TV ya plasma ajuina babenga ngo ni stabilisateur ajuina stabilisateur era zo bima kaka boye pa basoda pe mbamo baye batermina papa oke na biloko wapi te na zuengo na ndaku na ngai eza ndaku na ngai yoshi biloko na ndaku na yo acha muna mupatia pore muna mutakuli o sentir timata ngoya webike barabidi ero ne reksa ko sina ndaku na yo papa bozara kan webi bombe za epesa mutu seria bien moko na koma na omera bombe pona ba ide na silence aro bibe na di memi aye penza koti pa aye omoni ndaku na ngwana yeso basode ndaku na nga yango TV zaraki wana na rongori na mire aye siko place afongoli chambre moko pa bana bararaki omoni bana na ngai bango yo basora pe bana no bango yo ayesko na chambre moko yo kuta papa na mama barari la chambre wana aye pa fongoli pa mokonjo moni ngai na mwasi na ngatorari wana omoni ngamna na mwasi na ngai wana torari na mwasi na ngateri bombage
Nasuki wana, tu m'attends. Voilà, merci. C'est moi papa si sa voiture sa monteur. Rusako ikini ambari yako yes. Ya sevara ana. Azo meko weta nguru kutu serambara mukira ntaba pointe ya mama nayo. Oh. Oboya mama no se. Ba comprendre. Ouais bi solo ngo sekisinga moko. Point sekisinga parce que création, ozo créer, ozo ya nora. Et nora dans le on a ce ko bombe pesa ki muto wana. Idée wana. Donc très à l'aise. Aye n'est pas présenté au ndako oyo moi bana nga balali. Soda pas sujet. Aye ce ko afongoli pena fia moni kolonda kuna mwase balali. Moni lo fantôme. Abi wana ngai na mwase nga tolala. Alors sikoyo to na biso ke na suka. Muke na ebité okolo bani na ba jeune oyo ba comprendre parce que bo pe sa chance na émission oyo endokota kota moi trop c'est ça oui ça siko ba jeune parce que jeune pe yo mo jeune faut conscience ezalaka que eloko eza mabe alors tant jeune siko conscience non ezo yeba ke eloko eza mabe mais ozo salela ngo kaka pour que jeune azonga vraiment conscience ezonga stable okolo bani na jeunesse bon pona ngai elo na koloba pona jeunesse moi liloba nga ya suka mais ya suka te parce que naza envie ezaka ke biso ba jeune pe tozwa conscience tobi conscience toyebi ke Congo na biso esetenga manango mutu to ayebi biso pe kuite leke la biso ni esprit te parce que nga pende na abwe non na zuite otala pe boye elo mo boye linge yela nako banda omela bombe anako banda omela pa soupe na tout le monde ya boye tellement conscience ezalo ebi ke on ne sait jamais nzemba pa ko beta mo libaku mo we pa makampe vandi c'est ça po vie ezana mulai to beta ngo ba changi omoni pena ke raté pe do yango moni ba jeune faut za conseil ba bilo musufu ko evitaka to ami bali tozo kemba surtout biso ba jeune pe bazali o ba se retrouver bazali et lobité que ka jeune nyonso azo souffrir non jeune sera se retrouver là la kisi ke a beta ba biloko wana kara o mona yo jeune boy bogar mais to mona ba kuluna muso mona bogar jeune kitoko o ba pe français kito me kuluna atikala na o mona pe famille yana mbongo mona appelle la père na bon peu véhiculer donc mais ya comment mutaki diba kuluna distraction conscience vous comprenez tout condamné comme ça ba politicien prêtre yo l'équipe honorable ba jeune ba kumisa ba politicien ba jeune wana ba flatter ozo soutenir politicien mais lobby politicien autant siéger à Bossani ba jeune wana conscience ezate ba ka méconnaissable moi ba biloko wana on monte obi jeune faut za teti faut ko éviter au moins ba bilo mususu ko pozo éviter nzamba no peso ba forme au moins ka bwe moi kwangeza ito mona bu betika libanga bo moi kwanga moi bimiana parler un peu futami ba petit peu ba dame c'est ça. Voilà. Parce que faut avoir vision. Au moins ba bilo ko na oui, c'est bien ngala ko lo bateke batika. Bango ba mona ki akop na bango. Ke ba moni politicien mo bo honorable pour ato lobby ba yo kana ba honte. Ato lobby. Congo biso moto ano ba teti parce que to mone belé baby ça ba jeune d'esprit et na jeune so zo ebo andi oteya tout ça mona ntangi na yoki kara donc en tout cas biso ba jeune tozwa conscience tozwa pena conscience to miyeba ke to ba jeune nzamba sala na bandenge na ye o mona lelo to lela passe o mona ka bo 2023 makambo changer. On ne sait jamais parce que nzambe nda yebi au moins après 2024 makambo changer donc tous aura conscience tout esprit tout ça pena esprit na voilà esprit pena na makambo et puis au mitsa pena au mitsa pena zagé voilà totika bombe totika boy totika biloko wana mabezo boma biso ba jeune tande to dai biso fait to kunda ba papa ba komo kunda biso en tout cas to éviter loko wana pe loko wana ya soko meliango o senti pena ko komo nkubuka o komo kutu kaka yo moko epi awa on comme mona ka miyo moko ndo ekanga misko ba pembe bombe o miye bate ya loko vient na biso mo na mona na Delvaux à chargeur Amélie Bombe bazopi ba publier na ba réseaux sociaux mais na bi vient na bien baba pamba vie ponga na bagarre ngapi na sala boulot car donc c'est ça na ba vient na biso wana pena bien vient comme un chargeur mais tellement vie a pika ki Bombe faut voir nenga obele la mutuka atikali pena bo
Et moi atikali bon li papa changer couleur. So abetika atikali. Delvo ipan. Atikali. Delvo ipan. Donc on senti bien que bombé et puis bombé sont réversés. Vous me coucher mais non likaya. Likaya noir. Noir. Bon, tu le bel alcamone monsieur. Va me là non. Pourquoi je n'ai pas. Oui, nako expliquango. Alors tu na suka ba remerciement. Peut-être ba chimbo ba faux bord. Hein? Ba jeune ba ko mela ba chimbo kité. Oh, mende za rasu ba mono mela no chimbo ki ba mono muta bien mais muta mela no ba considérer na tala ya on a le bien. Mela no. To ko développer. Ah OK. To ko développer. Et puis les jours en haut bon, tu peux développer. Mais na mela na diamba te. Mais na so omoni ngai nga fimate. OK. Na fimate. Oui, nga na fimate. Bon, ezate ke elobi te ke bato ba mela ga diamba nde ba monstre. Te. Skoti na ne lo yo mo sala atinde. Ah, omoni nga ko ba vérité. To bande ko landa moi loyenge. Na mekaka. Mais na comprendre bon et même na buzo na comprendre que oh diamba na ngoma bete na tika na nga kaka mais oyo na mona ga bon nga mona sepela na ngote mais na mona ke sala na ngamba effet monter et sala nga mabe mo boete donc so na comprendre que donc likaya et kontaka makila. Donc soko sala moyibi ko bakso grand moyibi donc yo mona donc soko akabilia li ko bakso soko za kem poli yango mona diambe finga mana cacher moi mabe mutu musa ko sala meliango soko tema kana impoli ko muko finga benjir ya mabe na balabala babilo mo azala ne da bongo mais ko herba yo ke sola diamba uti ko mela kunat allez diamba malon kale et puis tas ko na minito so tali bien la plupart nous avons kangela penza te et l'autre te bo kangela penza te bon eza penza na clarté ba police batambula na bien sûr oui il faut bakanga mais bon mon ngo keza ngone importance o eza grave au moni o eza mabe o ezo boma ba ya mbala moko eza ka bombe wana fobo ngana iba noir msoza noir mais propre noir nini amela diamba maman le baiser belé au moni donc en tout cas jeunesse total ka peka te makambo ani biso pe photo bunda to kima makambo su to boya esprit et ano makambo o comprendre koleka nango to sepela ka poto ba congolais hein papa Félix Fachi Beton saka nzambe no liboso toyebi affaire mboka oyo tsaka nzambe no liboso tsa nzambe no na ba preuve nzamba obundela yo nyonso kozala nango bien toyebi kozobunda makasi mais complication ezo ya kaka o sala ba effort donc o linga o pesa ko Congo forme mais merci non pesa ka mbote na mon président Papi Gen Tolobe la vie balobi chaîne oza chaîne mo ya libanga donc eza chaîne moko donc na habité te noir en esprit dans na idole na habité donc na obengo mfumu oza mfumu donc Tolobe la vie donc libanga donc la chaîne moko incomparable indiscutable imbattable et contournable donc ça donc parfait merci vraiment ve simbaga à bord kitoko nyonso za ngo tetele moi na bosanité Levien Toko Nairobi motema ya Mama Lina Tabita Moussa en direct Luxembourg de Luxembourg. Donc Mama Linda et Mama Lina Tabita Moussa Mama Lina Tabita Moussa motema ya Papa Levier Ntoko même moral donc Bosimba na kitoko pourquoi pas mon vieux John Mbombate na Kampala John Mbombate leader motema ya Mama Chantal Mbombate babota mwana bangwa kitoko Jansi Nick Tokos pourquoi pas RK Rinedi Kondembo ba salutation na yo Mama Lidi Belengele mère de mère maman sociale yo raso kabité obeli na tiki yo libanga na yo pourquoi pas Rosie Omeyonga na Bruxelles
Tokos Rosie Omeonga vanda na ngwende na yo biso to sopa machanzoli Jackie Kondembo Jackie Kondembo na Afrique du Sud yo pe ba fleur rebelle bo s'abonner na Tolo Bela Vie chaîne moko na habité chaîne na habité na ko loba na habité chaîne so présent papi gen na salon façonine kitoko vous comprenez donc Bosé Belé venanga colotaire na France Sylvie na Hussein na France Bambote na yo Papa Jacques na Canada pourquoi pas oser ça petit bena landa émission landaka connecté na Tolo Bela Vie merci les grands Jogo lobby ndé ba faire lobby ndé makambo donc même moral toujours on est ensemble petit nanga Jojo Kondembo Jojo on a bien boire côté faux Jordan talaga yo Tokos doré finique Doreti Kondembo batelaka papa kitoko nzambe moko ayebi Tokos le on a boire ki mi famille na ngaya et ça zou ate la boire ki te merci vraiment na sepeli. Merci Nabino Sobozaki concentré puis connecté pour Nakolanda Zoé Matoko le sénateur à vie de la presse à Wanatolo de la vie. Et merci Nabino Sobozaki connecté vraiment na pesi susuba remerciement puis bambote na mon vieux Gade Mukulu na mona rabazara mingi na mon vieux fondro var bakomesana. Pourquoi pas Aide Chungu mon vieux José Wanduka wana sko bana Angel staff Angel ba perro basala Zoé Matoko le sénateur à vie José Wanduka ouais baza on vient fondro on vient garder mon koulou et puis Aide Chungu fo tikalaka ndenge balobara toujours José Wanduka pourquoi pas na batu nyonso basala Tolo Bela Vie ezala na bino babonner et puis bo s'abonner pe kuna na phase officielle kala mingi te makambo zozonga nango phase officielle mpavala nekasi ya zalaka mpavala ndi mpavala bo s'abonner pe kuna osala bien en tout cas na ko kipe yote na zalaka moninga na yote Tolo Bela Vie. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu!